Bonjour, bonsoir, très cher Internet, il y a Petro Poutsocas TV, ça c'est votre émission La Voix des Stars. La Voix des Stars, vous avez présenté par votre humble serviteur, Nakumba Watakin 24, les lions de la presse congolaise, autrement dit appelé Tour de contrôle de la presse congolaise. Très cher Internet, il y a Petro Poutsocas TV, vous abonnez massivement à Nesika, vous avez information vraie kaka, n'engez abso tokota kota partout, n'engez botin d'Arabiso, n'engez peto salara, en tout cas, ils ont la rapina bien ma casse, qui maman coupé sa mbote belé pas, et les patrons de tous les patrons, et mon boss c'est Petro Kangila, et maman Tetengolu, Aigle Jaune, et pourquoi pas saluer mon confrère Ngwanju, donc artiste et comédien Ngwanju, et pourquoi pas saluer aussi mon réalisateur, mon cameraman, papa c'était mon bal appelé Mazanga Manda, et pourquoi pas saluer aussi Bateau, Pena Basutenanga, Bateau Bazo Komelanga, le coup la DJ, donc DJ Max Pro, et en tout cas un grand coup de chapeau vraiment à toi, Mamosa la Pena qui toko makas Kaganengezala. Voilà, très cher internet, il y a peu de Poutsocas TV, Nabi qui m'ont fait ben mal à l'égola, c'est-à-dire États-Unis d'Amérique, au Lobel Angana Lukelo, papa Matiko. En tout cas, comme on benga na ebigo yo zaka na kini te me ningo bengela ngo appellation na esala nga pena kitoko makasi nengezala kaka nazale déjà awa to sula to beta pena masolo nengezala bo s'abonner massivement et zabana kitoko makasi Priscille Lutumba vraiment un grand merci à toi na mona ki koli na nga esala nga pena kitoko makasi kara nengezala batu tu ya Turquie na lela bina trop parti ko fongola biso déjà na solo na invité na nga Jida. Bonjour à mon invité. Bonjour Tata. Papa Matiko. Bonne santé. Kimeza na ngolo nzambe. Ebike moi makelele oyo yo mo ebike okutinga en pleine répétition. Moi makelele mike na vraiment na ebike ba téléspectateurs na biso ba tenir biso regarder. Tous a vraiment en pleine répétition Matiko yo ha. Papa Matiko ya yo lo machibista chakro timoni. Merci beaucoup pour comprendre. C'est un artiste comédien et il y a un talentueux au pays. Donc, il y a bilan. Il y a 2021, il y a 2022. Il y a l'année passée, c'était passé comment? Il y a eu mon artiste Matiko. Vraiment, 2021, 2022, il y a un arche pour nous bilan positif. Pour déjà en 2020, on a quitté le groupe rénové. En 2020, le 9 février, on a créé qui arche. Donc 2020 c'est qui bitumba koluka ko s'imposer 21 makambo kei 2022 l'on lumenze et pesika makambo. Depuis que créé le groupe ça fait déjà combien d'années? Tout ça déjà na 2 ans et demi, tout ça kende 3 ans. Moi na bébé. Mais succès belé fort. Mais quand on papa boti moi na ménopause. Ah je sais ko la qui papa boti moi na ménopause donc bana ba jeune ba ozo ba pema ko mwana moya mubange avanda papa banga mena ba café mo boya mwindu zoja mwana mesada mwana beba mesana kafa mwindu donc bana problème. Ouais, merci beaucoup Matiko na rénové Kikedi ozaki vraiment fils aimé et pas ya zéro babel que je sali ya pas ça ozaki pena aimé makasi mais obike batebele ba s'attendait tena ko longa na yo ozaki par rapport ya kwabo beba na ki ba mbongo tonini et parce que bele ba kama atile lo vraiment. Bon en réalité ça vraiment sur le bike na beba na présent que des alukuta pour bakati unga na beta na présent Kikedi ya pas poto bebana sauf que daika ngonge kokaki batu bele bandima te Matiko kolongwa on solana baki na ba ki ba formation na ici là te batu bandima te Matiko kolongwa elie présent que de Matiko batu omona te a initié Matiko sia beba pour batu bengi Matiko mujakisi batu asko Matiko kolongwa Matiko bengi bena père elo mozo matanga na sala ndako mo quelque part na sala ndako vraiment na joie responsabilité le ko la yo na comme appelé papa quelque part. Bien bonne chance. Bonne chance parce que c'est même on a monté mon biloko parce que ba kendaka formation na nesilate. Donc ndenge tu parce que tu solana ye formation na nesilate ba kenda do apesa ba bonne chance mais yebika na motema. Elonga mona yebi Bible lobaka. La vie et la mort sont au pouvoir de ta langue. Moni le miro des oreilles. Montant le bonne chance. Ezana katino lo ba on anda mabe. Mais ba mir o ba yoki ke lobi nini bonne chance nga eloko konta pona nga aibisanga ka bonne chance nga na zwango na bika lo bona nga bien poti siko to sola ka propre na président nga to sola ki to kumwa na mama chati pe o sola na longo la femme asinte pour venir bango to ba parena kinga
ba président qui dit Zorobabel yem dans qui parrain ya libala nanga bato bazaki étonné batala mwana mwa longwe boye kala ta après une année 2 ans a bala président na yeka pa ya zalaki yem da apparainé elegele bato makanti na mino za yanga te ndebino boyebi ke bato nyonso balongwa na ba groupe fo baswana menga longwa groupe na swana te na longwa soin to ba relation tika nanga kitoko makasi na ba artiste baza kuna pepele na pesi bango nyonso mbote rénové mobimba chef Damien Mukandongulu l'homme de Kwakibaka ya japonais Narcisse Miakanda doyen Bangi Prince Peter doyen Bangi garçon sucré bango tout sur la bien chef Abedi Namber Abedi livre d'or na moni bino yaibo apa na ba chef na tangi ba chef to na tanga ba chef no so na bosani na silu kunga mishokota osilika ya Cynthia Mputu ya za chef te na tangi po wana ba mtu pasi Cynthia Mputu respect ya Cynthia Mputu voilà ba bureau papa mabele papa maboke vraiment wana famille nanga baby gete mwana maya benda na kenosa na mwanda kuna ye donc na pire esprit to sola na bango mboka. Ouais, merci beaucoup président Mati Patekou. Ce que vous appelez la relation ya bien na ba collègue na yo ya rénové qui kedi kate na ba collègue peut tout monde na ba artiste comédien mususu ya ba kanga na kana pena mingi te est-ce que Mati Patekou pas ça ba principe na yo wana bon nga pena nga de nati ndenza mbasala nga na za mutama mukuse so nasala ke fort ndé na mutema mukuse na kima pe makambo nga pena côté artiste bazaza maboke na linga rosate na linga mimi naza na nga mupanzi na sa makam na nga mupanzi media ka TV ka ikata biso yango jugé ko sangana vraiment na artiste musupe ya rénover te mais to sola na bango bien to sola bien to pesa na kambote mais ça peut musupe peut-être occasion pena écouter na teke et contre un boito sola bazali. Souvenir à Malam Ogarda, souvenir nini à Malam Ogarda na rénové Kikedi. Bon souvenir na ngali boso ya makasi na lo barango, eza na beta mayalos forme ba musicien. Pour auberge les mayalos eza salmo munene. Ba jibe mpiana papa chéri, ba beta wana ba mise belé mboka nanga ba we ranson ba beta wana na mayalos où eza soso kende ipen. Eza ndako munene libula munene. Mais pour la première fois, Mayalos, il a bouleversé. Mira Mayalos et Kouya, et Bouka Batumakolo. Ils ont un concert à musicien. Ils ont un concert à artistes et comédiens. Il y a un spectacle à rénover. Spectacle à ils ont un bon souvenir. Mauvais souvenir. Le 30 mars, si je ne me trompe pas, tu clôtureras moi de la femme. Le 30, le premier n'a fait le petit sœur. Mais moi qui est loba, il t'a moni plein wana betamina mayalos lobby nango kaka petite sœur nanga kufi. Ateta qui est adendile qui omoni makambasala kite. La fin du kanya na bia. Et là ben histoire mo nako bossa té. Plus de 8000 personnes bakota na mayalos mi rekoya. So tobi maman comme représentation muta suka avaye mo Zorobabel. Pour mo Zorobabel abi même tout. Non, présentateur représenté par artiste Zorobabel soit tiré na kati ya coulisses. Ba bimisi ba artiste tout ce ko avant dernière mutu. Matiko abimi. Na yoka lengi. Na bimma bo batu ba ganga na yoka vertige. Mbali boso na carrière. Na tedi mapena bo batu ba ganga matiko. Na tika bino yoka cher de pour mami tanganga. Tika ria. Lokwa na martyr te. Ya. Donc ils ont mo bo makanga vraiment kasi. Ma bon souvenir, mon souvenir que Kozala on a l'esprit on a côté belé. C'est grâce à rénover qu'il y a présent qui dit Zorobabel paysan tout fou moi to kubuyo yodadi de nous. Merci beaucoup. Ouais, merci. Très cher Antanat, il y a un peu de postocratie. Je suis toujours avec l'artiste et comédien très talentueux. Et dans la ville province, il y a Kinshasa. Et pourquoi pas partout dans le monde. Il y a 4 coins vraiment au Congo. En tout cas, ce n'est c'est parce que Bino Boye Binga Pena Bikaka Dengezato. Ça va fleur là où ils ont DJ Master Pro, donc DJ professionnel, DJ Master Pro. En tout cas, un grand merci à Toka Kandengezalaka. Et l'artiste c'est Mati Patekou. Le big logo pétamo les gars batoa. Ne ba mona bena yona ma vie en venezara vous avez même groupe mais les lobby au compé parler obi les gars batu fort. Est-ce que zala nango pe zala on peut tourner même le groupe no pe zala nango artiste mo pe ko ba na actrice zala normal.
Bon, en réalité, tu permets à Kangote de peur que et comme Ali Fello, et comme le roi Sodome et Gomorrhe, si vous pensez que c'est normal, beaucoup de gens ont au risque, il y a un souci, au coup d'un bateau, esprit, ma belle roi, Batonga, on a les au centre des artistes. Obama, so pesi fait vraiment bon écouter na Obama. On a tous zakana libabe na yako ina mais tu interdis ça rango. Sauf que ils ont procédé Folanda. O match quoi landa. Nga kena na kolinga mavi nga boykate. Na kena na pas président na sepe na ye. On a aventure te pres. Ça le aventure na nga mais awana lina suka. Suka simbité. Et à comment beaucoup de guerre dans quatre groupes. Bon, soit si dans 10 000 ta carrière dans j'ai quitté. Abikende. Na kena meki. To yenga na ye. Tonjimi. Abina mukobo boya na bolongwe. Tana ni penambo. Ah, na che sérieux. Tinga pena che sérieux. Soto boya ni to longwa. Le londa kumoko. Est-ce que moi sinzambe? Qui j'ai salé aussi à passer ma vie yanga. Balvini yanga saka. Bikono benge ma vie. Saka Kionga. Est-ce que moi c'est Nzambe? Akomi Kionga. Merci beaucoup, Mathieu Patekou. Tu crois que moi, solo mon tête il y a quelques secondes parce que très alternate il y a peu de personnes qui sont bateau basé sur la minute au batining à peine lukayo au CP ça bon moi solo mon gars mon qui va comprendre que na zana comédie. Oui bitangu naza uya boy kaka na répétition alelu. Na combien de matabu kudu côté un bouyanga no metadi yipsu uzana comprendre kaba umati ukeyi uvire oi ke ipen oi ke ni boy matabu bala so naza ko nisco ver matabu kibala yango wana so na nalo bango yo lubaka poe naza ko risquer na bête no kama bena TV ba internet ba ko sipilate naza uvire ko ina ke ni côté yama yango kuna jimoko bachaki wana. Il y a des gens qui bombent tout nini. Il y a des gens qui a terminé 4 prince. La presse de mon panja prince a terminé 4 prince. Chauffeur la décharge c'est ça ouya. Alors bête les pimpin. Je connais j'ai un sifflet mon kaka. Chauffeur la bimisi mutu bisi roulage. Frère nanga izaya kusida lungwa. Roulage tete za kutia. Roulage za ouya. Mutu keza ouya. Décharge roulage pas comme 0 mètre. Roulage à mati. Tu te crées que la Lolanti. Tout ça, tu as roulage dans la mata. A quitter la chaîne d'endar pour la ballon. Bembe. Chibi, toujours roulage. Mbangu. Hôpital. Quand il y a Ipen. Tu comme wana docteur da cotisé quand tu as d'accouchement, tu as touché, a dit na salle d'accouchement. Hein? Na salle d'accouchement. Mais comment ça pour moi ça botte na salle d'accouchement dai. Orubi na salle d'accouchement pour moi ça botte. Ça diligence. D'où ça vient? Na salle diligence. Roulage tak bakuche wana docteur za kusimba roulage. C'est roulage yuka passer wapi? Peut-être roulage ngwa la mukina yi. Apo pour baser. Alinga keni babi papa ozo yuka bien. Tu as sur roulage kota là qui docteur de simi mutoru bien roulage ya meri siffler. Bazuye bakotier siko na salle d'accouchement. Bazuye ba pince. Babandi kusala opération balongoli première couche bafongoli deuxième couche troisième couche njoka nena kati njota mutiletu ba couche na ba cash couche pesa na kati na ba pampex taba kumi na troisième couche bafongoli be mu na cash couche tant docteur afungoli ayekuta na pampex taba fongoli pampex ayekuta na ngodi wala siko ya sisi opération na yi alongoli ngodi mupanji wo amoni siffler vandi roulage wa tele mneni ya buli alongoli siffler docteur a permis le coup là qui émotionné a bossani kalongola ki ngodi abandi kutonga mutu shanku zungu shaki ngodi tonga kamutu anestesie sila kate esili papa kulaje loba mbali bushina mona mutaza kuluba shaki ngodi njoka ndipo yuka be ebima ki ngodi papa kulaje za yuka ndenge ni tutuka docteur c'est mutu ne bushini ki ngodi moi pas bandi l'opération exacte kulaje joa ki ngodi melangu lukula comprimé ikuvandawa kulaje joa ki ngodi achena munoko ache mai na munoko baki ki ngodi taka za ukita na place vanda wileki eloko no se kota kana munoko vanda ka wate première intestin grosse intestin Uranus Jupiter Mars tina décembre wo ki ngodi ikuvanda kulaje awa penda na fumba mwela ba kana batunie mutuna te kulaje sia kwanzi mungongo donc taka bien simbi papa kulaje ndenge ni santé kulaje forcete habaruki apesi sima bien bana mkolwana kule soka zoruba au se planète
Et sur les bonjour les enfants. Et donc, mais là, point qui me de Yawa. C'est trop catastrophique. Voilà, très cher internet, il y a peu de postocratie. Il y a DJ Master Pro. Donc, DJ Master Pro, place vous avez vraiment. Felipe là, ma casse, donc, papa, tu t'as comprendre. Très cher internet, il y a peu de postocratie pour comprendre. Pour comprendre, parce que, as un comédien. Donc, ceux qui viennent à côté, ceux qui viennent à côté, c'est pour comprendre kaka, n'engezala. Artiste comédien, mathématico. Non, pas ça comme moi. Comme mathématico. Et ça, combo et bimana kati ya film ya Kumba Kimbiko. On joue Mateko, mais comme si on a la scène, tout ça là-bas. Quand on a joué domestique, il y a assassin. Bien, on a fait photos en accord de moto pesaka. So oui, bouton le bandata beti porte pour faire la rater. Faut abenga au mathématico. Ah ouais. Et comme benata mukolonda kwa ye, Mateko fongola, bosani mot de passe na fongola te. Et puis yebi avant na fongola faut le bango. Ah bon, attention ka voix nanga, pas de question. Tanga beti mathématico, mot de passe na fongola. Comme mathématico bima na film voilà. Merci beaucoup mathématico comme ouais bima place wana isalaopé les leçons de temps mon andisateur sur bazo benga yo tout qu'on peut soper pe tu bazo landa yo sala ka ndengeni. Bon, et ça là nga bien pour ça ils méritent on a joué na travail ceux qui ont bossé était poser la paix au liaté longtemps on a enfant l'équipe ba belle Mateko nga ça nga bien et puis ça nga force ya ko bosser sur grave na ba quoi mususu on a yebanité pas yebanga susu et nga et puis ça nga force et puis ça nga lolendo te na yebani et ba quoi mususu ba yebinga te on appelle na Vietnam ba ba kuna ba la bina Mateko te. Est-ce que mathématico passe à parce qu'il y a des artistes comédiens et tout pays artistes comédiens nous bazalaka muninga zobela courant de visite car ya pamba tous les logos mais courant de visite à pamba et belé basala ngote mais ceux qui a koufi azana cinquantenaire tout le monde a bien vous a rebellé est-ce que mathématico ça rappelle na mutema wana bon mon monde artistique surtout monde na biso art dramatique oyo barakini ya fort bolingo vraiment za la te bolingo ngo mona na kami so mutakufi. Moi avec tout le monde a boloba na binote na vie ya finga ka yo asala ka bwe même kolo akufa okeka otaka présence poso tete ba ofingo lisusu bolingo pena na monde ngo ezate o mutu ana nena ye monde ya art dramatique eleki monde ba mission na mutama be ba mission ba sala ba guerre na bango ba guerre d'esprit na bango ka o afingi muninga na TV mais ba comédie landa na tilo bandako ndomo comme menacer na vie privée na a comédie ba batumabe toi batumabe. Merci président Mathématico. Autant la peine caméra on a ces messages parce que batu vraiment au basatana qui teke un jour bon kabona na kikedi lelo sali pe crop na yo arche de Noé sali arche de Mathématico voilà autant la peine caméra message nous grouper ça bato ba no linga kaka yo zala kaka ensemble na ex patron na kikedi ba fan nyoso balinga Mathématico ba fan nyoso ya rénover oyo départ ya Mateko et Suisse bango mitema dans le balabino boy séparation eza malamu mais division des akamabe na se séparer na président Kikedi na ndenge te na bebisa musala na ye mais ponga pena kende ko luka mwana no soka koli aluka kitenda ko aboti ndenge pe Mateko kitaka ndako mama Brigitte tia maya papa Claude atika ba petit na ba jo star na palais akenda ko luka vina ye mupanzi eza normal Mateko quitter rénover à la carrière naï. Ils ont dit côté Mateko qui na bomona na TV ta finga président Kikedi Zorobabel. Au finir on deni po jusque là moi si Mateko tina ndako ma vie nga eska moi sinzambe. Tu sais quoi ça la carte était pas président Kikedi. Donc rénover sa famille pour nanga. Au moni ceux qui toujours préparer l'obité à Rekoufa. Il a fallu ba Mundweri, ba président Mundweri de fin Mundweri question me repose à peine ba président Isobe ba quitter Ngadiadia. Au basala Lisboy ba recruter président Kikedi. Il a fallu président Kikedi a quitté pe bango a ça la rénover pour que Mateko pe aille banalelo. Il a fallu aussi Mateko quitter rénover a ça la arche pour découvrir artiste pour découvrir et lobby pe artiste à Kolongwa a qui a ça dit pe le connaît arrêt musala ekufate de génération en génération
musala bando continuer mais so botie motema mabeke il n'a pas fallu à longa za la kaka bongo siko continuité makamuno so e osala mandengeni président qui est dans songolelo azui bakoko à travers ngamwana nae ndenge mo pe ba président ngadiadia baza pe na besongolelo so atala pe qui est bien qui est azan fouille ya descendance nanga po ba uti papa ya président Mundweri donc on est wana so président ngadiadia baza ko ba tekolo bakoko di koko donc bakoko ya koko na ngai pour président Kikedi déjà za koko pa ngadiadia bonga na tekolo donc ceux qui descendent soit les athées arango ekufa donc tous a même esprit tout ça à boulot yango ka ande papa na maman. Ok, merci beaucoup. Très cher entendant, il y a peu de Posoka TV et voilà ni message ya président Imoronenga tu couper Sabino parce que bateau bo kombaka bateau bo lobara trop bo ki ne bo luka bo sola ne bela bo tuna e alonga pourquoi donc ba vie pouvait me soutenir ko lobela on a télé té ils appellent gito comme casté précédemment mathématiko o ezabongo question e uti bina musika les États-Unis pas ya mon fait ben mal à l'école qui sali à pas ça a ba ki nangana tuna yo pourquoi otiki ma vie yanga azalara panzi wana. Aux questions et par avion et aux États-Unis. Ben Mbala les Gaulois, c'est-à-dire États-Unis d'Amérique. Ben Mbala les Gaulois, vraiment les Gaulois. Natiki ma vie en Gabo ikana rénové. Pour na maboko pembe na rénové. Na ebike eza boulot. On a la salle entreprise. Moi si n'anga pas à déjà l'entreprise moi salaga. Mais ça n'a pas inutile quand on a l'entreprise nanga. Kuna pe salaire kuna pe tanga na oya koto e pa oya kuna et salaire j'ai le ba tour Eiffel j'ai no tour Eiffel ka be de mois ka be de kati na joma se masidifi nga baba na kaka ke joma sa lobaka pues tika ma via vanda na za ba conseiller nanga vraiment tika ma via vanda ba vanda na ye asaka musala so yo za na posa na film moko boy aza femme légitime na Rosoya ya Betini tu prévenir film non Alexandre numérique TV ma vie ngabo ikalo jouer et ça m'a bête pour ça qui est habité au moi sina ya za na droit que tombola pe kopa mobile na mobile na jije ne bonté que alongole ka kuna ya ne kana na gazi ya arche yo benda ba guerre msusu zanga na mutuna makolo mais en réalité ya ça ne ka anga pe no saka donc tout ça pe na même moral ni cha Theresia question pour tourner ngango ni cha Theresia wana Belgique ya na Belgique otune ngo prise mais mama tikali kuna Theresia atikali kuna po osaka musala ngape na koto na osaka musala des salaires. Merci beaucoup Mathématiko président longwa suko artiste comédien zasko fanatique moi si na yo azo jouer na groupe ya Action de Mateko et koto moko ya soit koto ya rôle moko donc benga koto ya bolingo amati pena na liba ça mamo boye take yosko za fanatique moi sino sko ça ningwana donc après ça la bino peut passer bon netinga namutali boso na telemela babiloko wana otala ba film na nga tout na tia selo abongote to ba bantu moni bantu akamuta soni ba novela c'est comme boma Congo ba série ya libanda ba série ba indien ya ba tirque comme boma Congo baza na culture na bango tout le monde a peine à Babylone, on va savoir bolingo na balabala. Basa na culture, na to ba bantu. Na tete ngo ti o mo sino bali na mbetu. Ba pesa na bisou. Na tete na sana na ata sen mo muke. Na ba pesa na bisou ya mbanga boete. Na ba pesa na ngote. Soit atengami que un contre un mbanga no linga tenga mono tano ngamono tant qu'artiste no linga ngote. Na groupe na ngana linga teke moi ça bato to ba femme mariée so mbana va nda ko to moi sina moto ay bendete o linga te je pense pas que na plus pire tu na baketi na mbetu bilo moi mikie balal ba fini ki te botike le ko to ba bantu complexe ba vena biso ba sala ba sikisa makasi ba mamangobo ba sia tula ba bangadia ba tira sa blo abongote ba tira sa blo abongote modernisation ya makambo pezo me biso na libungi taba bantu netinga sona na posa tableau mona biga il faut kaka na ndenge esprit nango sa pour pesa na bizu donc j'appelle moi chazoya azupe ko tu inser mobile oya abandu ya bakomi pembeni fondi noir bato ya biga ba pesa na bizu o fona la songa ta ozo ba komi 0 mètre couper
fondu noir. Babi ba pesa na bisu. Bonde ba no ya po basani. On peut ça bisu. Baya bazelatina suka. Ati baya pe ba ma profiter pour aujourd'hui côté. Ba ma bien un avantage à métier. L'artiste va bien un avantage à métier. Eh yo, na profiter avantage à métier. Yo so théâtre to pianga bisu. Tu en as profité. So ngabilo on a pas profité à te. OK. Merci beaucoup. Très cher Tanate ya Petro Puissocrace TV to mo changer vers la fin de cette notre émission et la voix des stars mauvais ben balé le gaulois. To tina na lukayeyo. Mathématiques président et tout cela a PCOP expliquer comment article ma vie en Ngazalara pensiona aluka ali kondati peut-être bana pe baroya koto ya papa vimbi koto ya mama vimbi bébé la bango kola kitoko makasi kaka ndenge zalara mathématiques ni ne pesa ka okanda aussi dika mbala moko boy attends en pleine scène so mutalo ba makamo boy o eza yete attends ba comédien nduma leki na te ba makamo eza yete makambo lo bana yé moko personnel nana yé moko mutu boy eza yete ikokana te et puis angakanda mutu moko le kanté fa bano finga n'importe quoi n'importe qui na pesa ça petit mutu moko le bano finga kikedi mais so tali atata na trempe na yete mutu moko babani ka boy aluka pas wa succès na ye aya bano babuzo ba pona TV mo pour na koma mateko na suka mutema oh sabe bwani eza yete akoma non bongo bano sabilo ka bongo ngesu kusanga mutema mathématiques à côté bar trop rien ngapena baja baba ozwanga te masomoni na ba peut-être anniversaire mo boy il a payé pour na kende mutumo abengi singa vanda pe moi 1 heure du temps peut-être 45 minutes na kei tu vas venir na ndako ne ba bongami ala tia ti soin akeba ne ba sa ba ma trop soir ba ni na ke boîte retourna bango ba côté ba kenda nga za te ngaso na posa omela je vais na ba bouteille est-ce que kena ngam là suprême kunze mais mele ndamba ba bouteille boso mela ngata 4 bouteilles na bouteille na congélateur non melango mon père son a parlé ozana kata NTPC ya président Masumu que j'ai sollicité à passer bon ozana kata cité pourquoi na boula un jour nozala c'est pas encore le moment mais au moins te eza yito côté c'est ça qui to côté na ndenga bongo te ba association ça na ngopé belé NTPC zali pa kosiko zali mais NTPC za association munene par rapport à l'association mususu pour na mabete mais nga na kota groupe penza et que non côté zokende mon ba association na mususu là ba tumche bazaki na vitesse à bien maintenant ba adhérer ba association ba vitesse cecile ba komi distrait ba komi ko se focaliser trop na makamba ya ba association ke makamba ba groupe na bango ndemo pena ba nzonzinga ba artiste ba beta ba nzonzinga belé ba YouTube ba groupe na bango za ile nzonzinga linga ngote et quoi ça ba groupe on a succès na poto mtu mauti poto kisha tuna na luka mtu pena ale kana chaîne ale gate na ba tebele bale kana ba bio YouTube na kini hawa na ndenga Congo ana plaire te baza mukeo baza na plaire na poto baza pe na plaire na kini nti robo ya présent vie de loin te ana plaire na poto ana plaire na kini mais ba mukie mais malgré ça so ozaka leader oza trop YouTube trop nzonzing na kishasa groupe ezala cité groupe ezaka lokwa bona mwa bela sanga bazala bongo bango tout 600% on a 9%. Merci beaucoup président Mati Paseko siko écoute temps sous na fille mo betope garçon maman ou papa mo azana palais azoluka comment à mon moyen ko s'intégrer dans groupe ya Arch Mati écoute akoy ko ya nengene ezala ba condition bon biso na Arch porte za na wa ofongama sauf que so sombika fiche d'adhésion na yo oyena ba photo passeport ba remplir yango au quotidien ça justement na lemba ah na profiter na pesa siège à répétition tu répéter na lemba référence à terrain GD tu dois en GD en face à la police ils ont na GD on a surmis dans la GD la police ils ont na société ils ont na GD en face tu on a lundi vendredi de 9h à 15h vraiment so oye on okuta na groupe Arch de Mateko so ça peut contacter biso na nzela singa ata bino pe batu bolanda biso na ndenga ba poto ba soutien na bino peza pe n'importe pour na biso ba film eza ya makasi ma akoki ezo bo mabiso so ça peut contacter groupe Arch de Mateko au bengi biso na plus 243 89 69 13 680 donc plus 243 89 69 13 680 wana ozui Arch de Mateko ozapena nga moto so la bien
Ah, bah condition la monte que chombo que y a pas mutu pesa na yamana. Ya na poche. Tano numéro na so yana. Ah rien. Ya numéro na ngeza numéro de na TV donc. Na linganga mona zwa ata ba remarque. Nde ba fan ba benga épisode de l'équipe bien mais moni côté boy son ezaki moi boy toka moi tableau boy sala ki boy na linganga ba remarque na ngamoko na yokango pour que na améliorer. Ce sont appelé si mutu mo yambi téléphone mutu mo fan mo sali remarque mo boy ya comprendre na été que peut-être ça pour na bien na biso aka téléphone lingala donc ba ne daki bien mais ngamoto no yambango te na moni des fois ça côté boy ah merci to bongisa na lukina vérifier pour ba remarque monsieur pesa no ya loyenge ils m'ont vérifié bien télé oh mutu mo kamol bien jonga même monsieur no vendre lion na liste mo ya professionnel audité on a raison donc c'est il faut améliorer donc numéro na téléphone ngamona yambango. Merci beaucoup, très cher internaute. Il y a peu de Posoka TV. Nous venons à la fête de notre émission La Voix des Stars. Léon Nambela Bino, artiste et comédien très talentueux. Et Nambo Kalipso Congo. Et puis pourquoi pas partout dans le monde. Tika Nengeza, comme il y a Mateko, Nengeve Ben Mala le Gola Benga. Ndege Mouta na Gisasa, mais na Gisasa te Azam Musika Nambo États-Unis. Président Potoka Boanayo, mot de la fin de rôle que ne moi moulay Potoka Boanayo na Mogola Lelo, na émission Abisso Lelo. Et puis ba fanatiko balinga Mateko Nini. Et puis na ba fanatiko balinga Arch Mateko ni vraiment ba fan nyonso ya Mateko elo na sabino boza la musika Mateko te bo pusanaka Mateko abandi carrière solo pona balwa moi solo asali groupe des ankaka yango aza vraiment na posa ba toli na bino aza vraiment na posa ya financement na bino aza na ba posa ba soutien na bino même spirituel donc boza musika na ngati bo pusana Mateko solo la bien Mateko eloko akimaka koleka leka tourna ba TV par rapport pour akima ba ranking pour aramuter mukuse mais vis-à-vis na ba fan na ye na bato balinga ka ye Mateko azaka na posa oza na bato na préfère na ba fan ke na ba artiste fan ko elo tolimo bien mais artiste ko elo na tolimo muneti a de tout yo amu bengo kene pena mutu ana pe bongo esa pe bien te a foteleka wenge a foteleka boy te mais ceux qui font ça non Mateko to c'est pas non pour ça la polémique té au respecter mutu nyonso na ko na ye benga bango so ba président ba précédent yo ba no so pe ba yena simono benga bango ba président ngana préfère ami ko zana ba fan donc fan nyonso arch fan nyonso Mateko ko za musika Mateko té approcher Mateko aux décider. Merci président quelques dédicaces pour Potoka Boanayo. Vraiment John Mass Masidivinga ya mama Nisha so na bosani bino mabe makasi Junior Tour Eiffel Kabeya de moi Kabeya de 4 vraiment dans le bang mon président Nel Kakabeya mon président les vrais de Mateko bazana vraiment Nel Kakabeya na monyo yata tabita teba na noteba ya mbiji vraiment wana ba yanga ya 4 vraiment so na bosani bango mabe makasi na batunya so balinga Mateko président de Gaulle il y a des Gaulle ya maison J de son na linga bino makasi na pesi arch na ngamo bima mbote vraiment na moni secrétaire na ngai Dev apôtre Dev Ndemba na moni A4 Teti d'Afrique vraiment na moni WhatsApp mwamba bambwa na moni papa Ngwanzu Sylvia Piga Bertina Kawesi Meda Kilele na moni yo esalinga bien rebo nanga alansi makamera wata la wasika po sope na lobi te yale la pa pamba yale la pa pamba Carmeline Ndaya Muluba Delix ale la pa pamba comment archi mbala linga bino mingi mama solution Kayala na moni yo Sephora Kandambi merci l'invité son na ko boka libanga suka po so na boki yango to za question na loba sute na raison na boki koma suka ata ajo tuninga lo mzuna loba te vas-y libanga c'est na loba sute Eska moi c'est Nzambe moi c'est Libala. Merci très cher internaute. Il y a peu de Posoka TV. En tout cas un grand merci na batu o balandi émission vraiment et puis c'est j'aime nabino ba commentaire nabino ça pena kitoko makasi et là j'allais vite à saluer donc mon confrère Yangwanzu donc Yangwanzu et pourquoi pas saluer aussi papa Tita Montréal mon réalisateur DJ donc grand DJ. Il y a bien un DJ na suga on a parce que ça pena mutama kambeka nengeza la sans oublier aussi Priscille Maïndo PM il y a Aimé qui finit de la Rossignol na Brésil en tout cas un grand merci nabino et pourquoi pas saluer aussi Marcus Garvey na Luanda et pourquoi pas saluer aussi ma fille chérie bébé la jeune Nombele donc mon thème nengeza souci au maman Samou Nazanga Manda merci beaucoup on se retrouve à la prochaine bye.